Yoka problème, ouais. Vena bisu matu Samuel. Na mwasi mususu. Mwasi na ye a voyagé qui? Atini mwasi na ye a fait du sud. Na simakotina mwasi na fait du sud azu mwasi mususu atie na ndako. Kaka na mendo ala la kala mwasi na ye. Ya libala. Azu mwasi mususu atie na ndako. Abo sawa. Abo sawa. Tozana lopanga matu Samuel. Matuba Samuel atie mwasi mususu na ndaku na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na biso. Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout mais sauf ça. Matou bali mo sortir na ndaku nanga, na mbeto nanga. Matou carrière ici papa. Carrière no ici. Carrière no ici. Fungula la porte. Fungula la porte, fungula. Fungula. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir kolona na bande kolona ke papa salisho ne to sala ni bana bato appuyer na ngombe on est pas conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini une fois pour toutes, ouvre-moi la porte. Respecter ta bano yote, on respecter ta ngate, il fallait qu'on va le mettre dans moisson quelque part avant ngana to silana. Moli moni na modèle ni wana. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au candy. Rappelle-moi oui d'accord rappelle téléphone au candy. Boto na batalinga la fasana ba komi wapi boto na ba ndeko Basile na Molière TV et lelo na Kishasa makambo nyonso mo badi ya kai fumba la porte monsieur balokuna balobi fumba la porte ba ko filmer na ba pas ozito ba filmer yo kana kati OK tanga kumbashi okasa na kombe Kishasa ke odi ha attendez lelo Kishasa ba koyoka yo mabeno sala lelo ba koyoka. Ngana souffrir na yo, j'ai souffert avec toi. Totongi na go, mbongo na ngai fela kata ndako. Na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo na ngai. Toko teka lo lupango matoma to kabuli mon katikati. Si ça jamais mika be pas ba konzi. Ba ba kote na likambo. Na kona na bango pona sangu sayo. Ngana ko souffrir te na vie na nga. Oboti nga bana ba po sindola nga. Oya ko kola sanga ba mine na ba film. Bana no bazo sakana na baleki ngana bazolo bana banke papa salishone to saleni yale bra bana odondo di ngana sala bana oni na valida bano na soba ko kola bana nga po no sala o makamu nyos. Ah non Matou Samuel, tu es plus qu'un diable toi, tu es plus qu'un démon. Nzoko bana ko rulenga okejo wana akashala kangio sous-vêtement ozongi mutakala na ndako okomo kosa ko sanga. Papa, boniko? Hein? Au combien par la 19h au kanga téléphone? Nazo ben avant de voyager 3 jours au salon et le coin. Oyana sous-vêtement, Rachel kanga sous-vêtement. Biloko union se connaît à la télévision. Na intimité na Kishasa, ba passer ba ko ben sopo ke mettre na l'église na bango. Ça va passer na bengisho, c'est que ba ça ndokina yo. Boza ba tumonga ya ba kisibino na bango. Mais passer na molimo nzana, ako ben saote. Na buzobo yo salinga. Na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenga ozaka trophée otombolanga bakolakisa ndula award bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati siko total soki Rachel ko chamusa pliko na sawa atombola ka musapi soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nanu bokangami te libala boko sepela ke ezalaki kitoko elelo comme limino bololo. Je suis ta femme légitime au balinga na mbongo bimisi boye ba cérémonie on eza na ba bande zela. Comment balaki ka po roulenga attends. Maman excusez likambo zani. Papa na ngai. Nazolela. Et pas maman Olive. Maman Olive ngai yo yebinga. Nga mwasi Matou Samuel. To yaka na makambo ya grand hôtel na makambo cinquantenaire o yebinga. Bosi bo lebela makambo violence faite à la femme. Matou Samuel o ya salinga eza violence. Maman Lukiana, bota ilanga likambo. Mubala zo mériter prison. Bota la bano. Bazali bali. To botina Matou Samuel a balinga isaki ndengeni mwasa Matou Samuel akufi Matou Samuel aye epananga na ife ke frère ngana ko makambu ya basali nzambe te ayibisa nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabite comme ça na bano tseka na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000
nazaki na Mercedes nanga 230 coupé na valeur à $8,000 nazaki na ndaku nanga ba bien nanga nyosa ndaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyoso wana na mona nazaki na maboko to matusa mwana balinga to vandi na ye to lenda ye mbongo wana mususu to nginda ko papa zanda koyo to tongi na inda ko zo mono ya zuma sa tena ndako nenga nazo ba mwasa za chambre matsa mwana kangu na ndako aboyi kopima papa ozenda kote hein zanga siko na zoloba après tant moi ça moi la balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na buté na ko vivre na passe kamba nga bote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zot kati ya mbongo na pesier na se papa toto ngandako na biso comme ça ko vendre pas papa muzura passe biso ndako na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke to kenani kokota na kananda ko na biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo moko sala $7,000 kati za combien 3,500 musu na chango na ndako tozoli yango na ye makambo nyonso tosomba carburant tosala boy mbongo wana eseleka te esili na eko bota exaucer mwana na ngali boso to boti na exaucer rose mwana wana azikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo kombo na exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangamile kwa mongo bimno hospital zate makamana ngaba komo sala ngabo kapito bisaki onini matisa mwana ko ndokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibango te na taleka mbali na ngana bana ngana lingaki mingi ngabi to vanda libana nso bana kana pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga matente na bimi to vandi avant ça tant on yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika malade ya uta e banate mais nzamba sala kisanga ujinango matu Samuel ndoki des magiciens munene nenga zawana abimaka 0 réunion akenda cimetière eta pour aller leki to vandi kaka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bona za mwasi ya matu Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisete to vandi kaka tozo le lanzam lelo album yeko salim tango album yeko salimi musale bimina miso batu bato zopesa ba félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo dans le album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na matu Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimba na on va na solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi si on a déjà abandi ko benga partie à poto matu Samuel akomi na ndako akomi indifférent ndenga zalaki abaluki akomi agité ndenga zaki mo to vane to beta masonto zo e koma ki subongote akomi tout le temps au téléphone ti mo ko muso ko ngena message à moi si wana komelia ba message d'amour na tanga ne peut pas o izani na bandi ko lela ngabi si réellement yo na moi si wana ke yo na no pese motema na yote benga ye yo se ke na sana moi si ngawa biloko zo sana lingite matu Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na gangele zoka eloko te papa na ngai eloko ni ne salinga pasi to salina pour to sal programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to saboye to zotonga ndako na biso sango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo ngapena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta biloko na nganyo setikali basali nanga ba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloyo jipo moko ezala na compte nanga kabelanga bolo ngana baza batikoza jipo wana liya lunga aluka ko samu sangame azoko kutana modo jip mi baloyo wana moko ezala compte nanga OK voilà na yebise que non papa tikala bien na bana mwana ne ali boso wana liti aza traîtresse modèle ngana vanda na bana wana na ndako ndi bateke mwana wana liti akosala ngabongo avana kende voyage lidi asali bakili solo ya mwasi wana kwa déjà kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba ngana kata ndako wa nazo yebelo côté mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle-moi
makambo nyonso akuku nzambe atiaka ngo na poisa lelo matusa mwana nzambe atie ye na poisa soki ayebi te eza suka carrière na ye ndenge asa wana eza suka carrière ata boyi kobima akangami na ndako awa ata ti 20 nga na kozala awa ligala facile ekoya Molière TV ekoya bakofilme ye bakozala awa lelo matusa mwana aluka place ya kotyanga mwasi wana aza na ndako alors kobanga na voyager na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi ni billet ya Afrique du Sud aroulenga kosinga ke ba passeport eza na ambassade kuna eza na visa te na mboko $50 na talinga bino comme bali nga nazopesa confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi ye samedi akena mwana na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala mama Olive naza mwasi lokolo ya mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vina ngai kozala wapi na lingi je suis kata likambo matisa mola koteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye ngape na tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko comme naza muto mle na piquer crise na kufa atie mwasi na ndaku dimanche ayebiswa na nyoso bayisa ngai lokote lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awa mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informe yo bombanga ndenge tozali bobo frère mato atie mwasi na ndako depuis dimanche ayebisi bana nyonso bayebisa yo te avandisi kutu biso azobisa biso keno kapi wana akanisaki nini asuki nasali ye jeu natindi na Lubumbashi wana akokende kutu Afrique sita kosuka na Lubumbashi wana kotelengana na bana eza façon moko na se débarrasser na ye nalobi mesoka mona kinga na ye kosimba te ntango alukaki abalanga tonégociaki il fallait qu'avalisa ngai zange no kapi moi et toi ça ne va pas tenir mama ye obotengi nga bana kitoko zo ata quelque chose yango kende nga na tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prête à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, mais tout ça, moi, nous sommes ça, na yo ko benga ya ma grande surprise tout ça moi la passé makangu na poto ya yena sida yeko tikela yo a passé le téléphone azebise nini afinganga moi soit na to finganga moi la femme légitime Matou Samuel o ya vandi saki ba famille moi soit na to finganga ndumba sirène muluba yo zelo so raté ngane na mito nazo konza papa na ngana piquer crise na Lubumbashi wana mutema na ngai bandi ko beta mbangu mbangu kama na moko za Lubumbashi na memanga na hôpital ba pesinga ba piquer mubali wa zandoki papa alukinga na monila moninga te nda salinga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison Matou Samuel aussi même maintenant j'ai besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter Matou Samuel excusez-moi maman ngo akoti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi voilà moi ça na koti na ndako depuis dimanche do lelo moi ça na za 2 semaines. 2 semaines en dehors. Ouais. Ngana voyage na sali kaka quelques semaines, une semaine et demie, na yokuta déjà moi ça. Donc sûrement bazaki déjà avant bazaki déjà avant, aza faire ma be hypocrite. Ngaza basata isa na identité na ye. Aza muto misala monili hypocrite. Mais ya sambela makasi comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketang mola ya eko avoir ye. Matou Samuel ça c'est carrière. Ngai kako mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen na l'aksabino mabolongo yo. Ezika. Na ba prière bana matu baza ba témoin atale ndemba no so ba lukelinga eloko na so regretter mwana Matou Samuel liboso lidi na ko na ndimate ke mwana na ko sala nga bongo mwana wana ndi aza mieux placé parce que bana so basi ba koli ba pesa ba para bango toli papa c'est que tu fais ce n'est pas bon comme ozana na maman ya biso kapi il faut na corrompre na ye pour s'engager Matou Samuel a boyi mwana na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi swana alaki bango poto donc baza ba profiteur bango nyoso baza ba matérialiste donc bazo la déplacement les autres chola comme monika asusenga na sasa mbongo na mbongo te ala ndimo sa poto po ala kemi kanda bana ambe bana na poto na yemo ko ma luka poto tangu la yazo kango te na salibo mais il va en partir Sama Kambo.